Donc, je vous salue déjà. Je viens de loin avec cette maladie coronavirus. 3 semaines à l'été, très très grave. Mais Dieu a fait grâce. On est quitte. Et je remercie mon Éternel pour ma petite sœur Coucou aussi qui est hospitalisée avec ça, qui est restée 2 semaines et demie. Mais moi, jusqu'à maintenant, ça commence à aller mieux, mais je n'arrive pas vraiment à bien marcher. J'ai de lourdes pieds. En fait, ici à Liège, il y a une dame qui s'appelle Chuchuna. Elle nous a dit comme quoi qu'il y a un message qui circule aujourd'hui. Soki bosubi na masuba na bino, omeli, ba douleur nyonso to wana ya kosila. Bon voilà, j'ai mon ami François Chimanga, na yebisaki yoke, ngai makolo ezosala pasi, banzoto ezosala pasi, voilà le preuve. Masuba ya ngai moko yango yo, na uti kosuba, yango ezosorti masolo bakisi, solo ya paracétamol, nazosala oyo pona lakisa yo, po olobaki kufikisa na ndimi te kokosala yango. Mais voilà yango nazomela bino nyonso to bozomona so bokomona botala. Nameli. Bon, voilà, ils ont l'épreuve. Suite boroyeba, soki na yoki malamu ou na yoki malamu te. Bah, nous faisons ça la passi pour l'instant. Nazane na besoin d'atambola. Côté les manazo kokate. Merci François Timanga. Voilà preuve na yo yango yo nameli lisusu. Moi goutte. Mbala liboso na mela ba masuba. Merci Chuchuna na conseil. Soki na yoki bien na robenga yo pona yebisa yo. Bisous. Que Dieu nous garde, que le Tout-Puissant mette ses mains. Du coronavirus, makila na yeso pana. Pe nazali ko pesa mes condoléances na ba oh manso ba kufi na milliers nanga ba kufi belé. Merci Seigneur de nous avoir gardés jusqu'aujourd'hui. De l'équipe bango nanine. Amen.